fanatique ya BCBG, fanatique ya quartier latin, Wenge musique à maison mère, ya la team Wata, ba warrior, ba gaulois, ba villageois, na bato so ba ba chrétien ma musique ya biso batala ngote mais banze monanga et touchera bango comme là. Voilà. Mais est-ce que tant studio, quand tu te mets à bosser, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Binafilé aux occasions pour Royo Kabaninga Msusu? Bien sûr que servir oui. Yo. Bien sûr que oui. Et ça peut être que nous avons karaté. Mais au moins, on a moment où on est coïncidé, PM Msusu na un moment où M Suyo faut bimisa. Tout sur bimisa. C'est là yo. Balébélé. Dès on a un réseaux sociaux. On a travaillé depuis 2021. Mais ceux qui 4-4 dans la musique et tombé dans la même musique na bibi. Ah bon? Bibi na la mitona yoka molili makazi. Et qui même musique na bi ah nzambe merci. Ndeni na ko sa ba travail moko boye et au coïncider na travail grand moko ya musique na bisope asali. C'est que na nzela bien. Yo pa na yo yembe ondel. Na ton na yo kit, ton na yo ki bibi. Na yo ki nzembo na réseaux sociaux. Na mona que deuxième partie ya nzembo na réseaux sociaux et to mena même musique que bibi. Justement, c'est là où je pose la question. Au pire sur mon extrait, il y a deuxième partie ya nzembo na ozo to mena ti. Alulaka na photo. Tango na moni na miso de kona ngai na yo kimawa. L'autre là na lulaka na vidéo. Tango apusani pembeni apesi posa ko sala lisumu. Gita mvume mangana nzela lisumu. Nasala lisumu nzamba kondanenga. Na yebisa ye ezali fote na ngai te. Ekela muna yo tindaki na mokili. Ye moto asali ngai boy. Apengwisi ngai. Akumbi kumbi ngai. Nzambe yo moko zwa ide. Voilà. Donc depuis 2021, le lot on a 2023. Ouais. Ozara Nzembo wana c'est-à-dire que tu fais quoi? Tu modifies les lolali demsu tu yo bakisi? Non, na sala on a 2021. Oui, na bomba. Na bomba na bandi enregistré on a 2022. OK. Et voilà. Donc ba tu base là ba Nzembo bien ali na album, na Nzembo quoi ba responsable. Na Nzembo quoi je suis. Na Nzembo logo là ba bomwana na ngai. Un album de combien de titres? 15 titres. 15 titres. 14 rumba et puis générique encore pardon. 15 titres générique moi. Générique m'a rendu de chanson dansante. Ouais. Pourquoi? Parce que on a plus focalisé dans Oyemba. On a appelé na Oyemba trop et puis on a bima na identité à chanter. Le quoi ba tu ba adopter nga bongo ba yamba bongo na linga pena pesa bango chance na yembela bango ebele. Et puis on ne change pas l'équipe qui gagne. On dirait na gagnera trop na banzembo qui ko binisa. Et on a préféré na pesa ba de loko ba tu ba linga. Na pe fort na yoter. Après nzambe pas ça mutu complète. Na lobi na ngelo te na lobi ka cœur et ça na ngopenda fort na yote. Nzamba zangi ba manda chance. Nzamba zangi yemba bo yemba mais ce que comme buka luketu. Aïe. C'est mais na sala moi be fort. Non bina moi bien. Ah. Na sala moi be fort. Non bina moi bien. Sauf que ça pena cop na ngate ko bina mais ya musala zo peso mbongo, zo peso moi enfant. Ezo peso pe moi respect na miso abat. Faut sala rabe fort. Tu es bien obina, tu es obina. Sur ta l'état danse, on est à la rana gauche, pour la gauche. Dans les colos obina rara. Il y a à peine 2 ans. Na l'action. On a sali gabe fort. On a sali gabe fort. Alors, 15 titres, faut les faire, mais 15 titres, c'est son. Banzembo yo déjà yo qui obiso tozo ignorer. Yo moko, natang ozana studio, yo mo natang ozana mwana oyo azanano. En téléchargement. Tant que mon azemi wana ndenge epusana. Tu es fan de quelle chanson? Nyoso.
Je suis fan de toutes mes chansons. Papa, et ça va dire mon aïe. Ouais. Oui. Mais les longues émissions Oyo, et ça parmi Babylone Obiso to garder que tango détermination au bima boum to bien aïpsa gibiso Oyo et ratete. Aïpsa gibiso Oyo liwa. Aïpsa gibiso Oyo. C'est ce que je veux. Et on a expliqué. Ngai na salelaka ba mélomane musique. Na sala musique était pour nanga. Bien sûr que nous sommes sala na convaincu nango. Mais nga na ko mi pesa résultat na place ba mélomane. Bango nga na lobi ke nyoso na sala ngona dimension moko ke nyoso simba. Nyoso qui est bien. Na lingi to changa na terrain wana ya bato ba yaka ko Omoni frère main. Omoni frère main. Bato ba yaka ko même ma main coupée. Yo a besoin au terrain wana. Donc kokumisa kokumisa te. Na lito changa na terrain ya bato yo bakumisa reloko oyo bato na miso na mo ba mona eux ont mérité kokumisa te. Dans la lingi banzema na tanga ebima bato ba comprendre ngo bango mo. Moni lelo naza fier na lina sala album moko eza lokola ba Titanic. Na sala album moko eza lokola ba solo la bien. Na sala album moko eza lokola ba sens interdit. Na sala album moko eza lokola ba droit chemin, ba formule 7, ba mi ange mi démon. Na sala album moko eza lokola ba loi. Mais peut-être ceux qui ont compris. Na sala album moko eza lokola ba album nanga précédent. Que album moko boye tango ebimi on a tempé un ya ko expliquer batuté na yembi boye na décortiquer boye. Maintenant journaliste tanga ya miyo ye moko mo soke na fan na nzembo boye. Obi ke na oki nzembo no boye. Ah makambo sali. Non la personne na sala album moko boye batu ba comprendre ngo facilement. Que na fan di boye batu ba bengi nga ah te nzembo no boye ça va. Obi lelo nazo sepela nazo mona par exemple, Fali Ipupa, depuis que album na Formule 7. Et puis il y a t il na TVT. Na na yo ko expliquer ba tuté na banzemo na na lobby boy, na beti boy, na longoli boy, na bakisi boy. Afani ne calme. Mais moi na ke banzemo boy sa musala ya ngomoko. Azo la bisoka ba retomber album, ba réalisation. Azo beta ba concert na ye, ba tu ba yemba banzemo, c'est ça. Donc il ngolo ba asala ki boulot a pemi. Mais le lobby soto comme confondre épée. Maramba promotion. Faire la promotion, cela ne veut pas dire que les kabelé na télévision. Au les kabelé na télévision, so quand ça la promotion, mais la promotion te o les kande belé na TV. Et on moninga na lingana sala banze momo ezake na ya papi o sala nga promotion, na fanatique o ta biso na ndako sala nga promotion. Une fois message en nze monanga et toucher mutu. Mutu ko lingango, a royokisa ngo mutu. Muta ko poster yango, muta ko partager yango. Na lingite na sala album mo boy, na komi loko la professeur, na komi na ba plateau boy, na komi ko défendre banzembo te. Mais tu finiras par là parce qu'après ça sera pas mutunda ya oloba na place na yo. Parce que ta œuvre na yo. Oui. Tu finiras par mais ça. Mais on a lobinga skota no ya. No ya ko ebisa yo ba réalisation oyo nzemwane sali ba retomber nango. Non ya tena banda ko sa no débat na plateau ke ndimaka nzemo na makasi ndimaka mambo na sali ndime simbi no ya bongote nazafia obebi te na ndanga mabete lelo to komo confondre mambo ebele lelo dimanche de Ramadan to mo confondre mambo ebele bato musu ba sa promotion égal mbongo. Non, tu peux avoir beaucoup d'argent au fouti pe na ba chaîne à télévision, ba chaîne à radio, fouti partout. Mais au sali musala et l'équipe ba tupe ba yo ki angote. Mo futaki. Ce que ça qui ka bongo melelo, tout ça na ba gez mawetete. Melelo to na ba gez fabulosité. Parce que ba gez fabulous na yo ba à l'époque ba sala ba nzembo sans clip. Bo benga biso ba UPN, banana bango ba sina biso sans clip, sans promotion. Mais a eu un message mo est captivé ba tout mo boy. Et ça li ke nzembo ko mo tambole ko mo kinde. Parce que biso sur ba mission to na ba moyen moko pété. Donc ba tu ba sala ne misala ya bien, ba sala ba yembela ne peuple banzembo pour peuple soit yo kiango o bunda mingi na promotion te. Voilà, na ngina lo bana sans ça bon to fana na mboko to ka nzembo mo ezo beta ko mona ngo gombe na gombe sans clip.
sans héritier les gars téléphone nous expliquer comment ni gombe na gombe na beti babasi moko boye wana te bole ka boyo ka yango to fani na mboko oyo to chomona je na so faire gola obina na ka na parler kaka sala sauce yoga sauce sala sauce a checker vidéo batu ba sepeli na danse na musique jusqu'à là les qui non na TVT pendant ko expliquer batu bizorbi mais bizorbi zo ça dia makamu nango to na ngina sala banze momo ya babo yango moni so remarquer bien na mona ki dernièrement na page na yo o tenze monanga mo bene bimite na lelio mabe na mi nze mone bimite mama lelo nakangi anga bisaka na yabiki yo kolela kasi kolela nanu te oboyeba no un jour mama nake na mona na page na yo et puis on a combien de makambo on a beaucoup pas belé mais tu os regarder nze mone bimite bon tient na page na en fait comprendre le message le temps yo poster bon poster un sous na ba problème na yo personnel ou tu olingo la kisaka batu ke nzembo pesa bien mais etal na tel na ba commentaire nango et toucher batu ebele ba banzembo ba bongo nde yango na. Mais est-ce que mutu nyonso aza appelé ya kolanda nde vision na yo ou ndenge yo zo penser ou mususu pe pona ye aleki asali promotion amoni pe ke simbi démarche na ye pesa bien te ngana boy nyonso te ngana pesa sko avi nanga. Oui, c'est ce que j'ai dit. Tu es libre. On appelle ça avinanga. Justement, qu'on condamne pe ba oyo ba. Tu n'as condamné te. Ngana rebso ndenge ngana ko marché. Ndenge na lingi pe na marché. Na lingi te tant album na ngi. Ba siko na album oyo bien. Depuis kala. Ya ige. O explique biso banzembo msupe na plateau wat. Ya ige. Avec bima. Ya ige. Avec bima kala. Ya ige. Tu es bimi. Yo moko comprendre. Ya ige. Depuis kala obi na emanze momo ko mona ngo mon choix na ebi bozo tuna na zola ndele nini ozolo ba zane le côté eloko zana ngo eleki banze mon nyonso na na vie na succès à l'époque na na début carrière na obunda na ngana zo mbongo wapi pour na sa promotion comme il se doit wana kuno ya minga ate. Mais déjà, nous avons déjà déjà succès, concert, le bêta, merci. Et ça pour message est là qui. Promotion, oui, il faut passer à la télé pour faire la promotion. Il y a pour promouvoir, il y a un album, il y a single, il y a makamu na yo. Mais là, forcément, tu as les Canadiens. Pendant un moment, tu as côté la biso comme on Opaganasta. Hop, ya chinois mobwe. Opaganasta. Afuta mongo ate, poto changwa. Mais comme la biso pas salé musala et convaincre yé. Nani ngana lo bana na sens bon. Amen. Le phénomène est aussi que l'autant et puis de 8 ans à comprendre. Oui. Ça c'est très bien. Tant peine à rappeler na boye. Ya utikeli mutu ta halo ba pe makambo important et puis ponaye. Voilà. Ça c'est très important. Alors, détermination, tu es déterminé. Bien sûr que oui. On comprend ta détermination. Ouais. Mais de l'autre côté aussi, on s'est dit, tango ozo bongama po bimisa. Tu tiens compte aussi que baningam soupe bazo bongama. Oui, oui. Et que concurrence faisait loyale. Sur le marché, tu ko yaga te yo noté ka mapa les exclusivités na yoté. Mais là où j'aimerais quand même comprendre, Bunafilé, Lelo, c'est le quantième album now. Troisième album. Tu te donnes combien de temps pour nous ramener un album sur le marché? Olandaka évolution, il y a un album Omsusu. Et donc où tu te dis, moi dans ma vie, je me donne 2 ans. Faut na yan elo Omsusu, une année, na yan elo Omsusu. Tena compte, il y a moi na oyazana na marché. Ouais, effectivement, on a 2 ans. 2 ans. Ouais. Album Nangal Bossuna Msangon en 2019. Album Nangami Balé Msangon en 2021. Album Nangami Satou Msangon en 2023. Donc, album Nangai, il y a mis Balé, au Toko Bima, dans le terrain. Positionnement, le 30 avril 2021. Donc, le 30 avril 2023, et Kokisa, 2 ans. Netoleki na
dans l'album. Et puis, les lois, papi, c'est pas facile de s'imposer dans Mboka au Congo. Dans Mboka, il y a des grands chanteurs autour de Bignos. Qui est, yo pe bina filo, je peux moi couloir na yo moko boye, batu ba yo karao. Parce que nga, na mabete nga na sa carrière, il y a brouette, te. Tu y a poussouté, qui est ba, tindika, te. Nga na sa pena carrière avion. Pilote au côté, au décoller. Ou l'éki. Na opota na sou na carrière te. Na osande fort na mata. Na joa moi couloir na nga monzamba sala nga grâce, ba mélomane pe ba pesa nga chance, ba fandi sanga ne bonga na nga mobe wana ba ebike. Musicien mobe comme on est bien affilé, ana banze monaye, ana style na musique naye, musique à méditation tout ça. Si quand on va plus chance bongo ba yoka. Koti ke la bango pe tembelete. Pour le comme la lo la muki boka, mutu mo abimi sou na gauche kuna. Mutu mo abimi na droite kuna donc yo peut faut serrer sentir côté noana au gardango. Est-ce que tu penses que à part ça, ouais. Na koma banzembo. Obi na l'album na marché, mais na Afrique du Sud, nzamba pesa nzembo mo comme na problème à love. Non, tu as un problème à love et sali. Nzemwana na oezo sala lelopi. Et consoler batu et tei batu et ça la peut succès dans yango ezo pesa nga ba production pe tilelo. So na lobeka ke na album na marché na comme ça problème té. Mais peut-être ba pourcentage au pe problème mati selinga lelo et ngwa mati lango na moni nzemwana ba sango ba binango. Na moni ba koko moka ba 70 ans 80 ans a obina nzemwana. Bana mikie na moni master mo mona moka mukebo azo mango na ba Congo. Ayo mango na Kikongo. Problème à love. Na Congo central, voilà. Donc, on a parlé, on a chansonné. Mais, bien affilé, dans tes débits, tu nous donnais l'impression, il y a Moutoumoro Oyo, na yebi na yamba sous l'émission Awa, on retrouvé au boé, on l'a la mouki, bien affilé à Tambola Makolongo. On retrouvé au boé, on l'a la mouki, bien affilé. Est-ce que c'était une façon d'intimider? Parce qu'aujourd'hui, on retrouve cet artiste musicien qui s'est dit complet, qui s'est dit avion, qui s'est dit yé bourouette, yé poussouté. Est-ce que c'était une façon juste y a gérer public, comme distraire, pour qu'enfin tu reviennes, ou tu t'es dit Nazaka Kabongo? Jusque-là, na mona na nte vidéo to photo mo ya bina fila ta mama kolongolo na yoka hango kaka. Ndenge na mona na ba bongo l'autre est là. Ndenge pe na mona na ba page musu na lali na lamuki page mo ekomi makamo be sirnga onga na lobité odonga na yebité. C'est tout page mo na mona ye komi français mo be wana nga na bias ke nga ko koma français. Ata ku ba poser la mutu makamo tina niveau. Et comme français. Non, il y a ma. Il doit français dans le bureau. On venait rêver gars. On a dit. Yo français no fallait zandé. Il y a normal, il y a bien affilé. Français bien affilé zandé. Français bien affilé ça il y a jeune garçon mobwe attend souka na 5e des humanités. Mais on se ko ba ko melenga na ya ba docteur. Ba ko maini. Na ko kanga ngote. Théâtre ma phrase moko yo moni wana da. Teno ko ngamo na lobi o lisanga ba maître avocat nde basangani ba ko selanga likambo po ba moi François ezo bimo. Na habité na bi o ba maître kazité. O ba tamayele ya niveau habité. Donc na mona kaka, na yo kaka. Et puis jour monté ngana fanda na lobake ngana zana nganga. Tuna kumisa nganga. Ngana Eli dédié. Ngai na Eli dédié. Ah na lukelo émission ah. Lukela nga. Tikako déjà déjà oui sotali na banzemo na ngani oso depuis na banda carrière na chaka ko manzambi na boa karapé na tanga rapé comme ya père spirituel nanga pasteur David Ntsema mon frère ceux qui zanne na batu mon frère basala ba publicité na komo na nganga nganga bina filé po bazwa ba marché et comme elio ke mutu mo akosaki ya nganga nanga sikonga no sandeni émission eza hein. Oui, il y a des gens qui ont les autres solo la sous-pété, mais on a ça la musique, non ça succès, non mataba avion, non betara ba concert. Bakosa ki balali ka bala. Bakosa ba bipela ke ngana simaka e. Tiko bokabona point. Pona mokili makambo ezaka bongo. Bolali lelo lobi boko se comprendre te. Ngana Eli dédié.
ngana ko kumisa Satan te, ngana ko pesa diable espace te na vie nanga. Ya papi. Amen. Ngama mona kutana na ngona carrière nanga na temps muke. So na len élu de Dieu te na len grâce à Nzambe te, mais ero to fani no boete. Mais carrière nanga c'est là. Nga leki na ba moment moko ya ba turbulence o ezake. Koto zo sa carrière, koto ba yo peso ba kombo, impoli, ingrat, mal éduqué, mal élevé. Tant que tu es mal éduqué, il incite directement tes parents. Donc, les parents ont éduqué bien. Or, la musique, ils ont concerné tous les parents. Mais, tu me condamné pour bangote. Et ça peut être une réaction sur le monde envers. Tu as acte sur le monde opposé. Et tu as bango ba changa na rawana o ba ko changa na condamné bango à 100%. Ceux qui n'ont condamné peut-être été na condamné bateau bando ça l'effort wana ya obimisanga impoli to ko bimisanga ingrat to ko bimisanga mona mabe na miso bato na éviter bénéfice nini banda ko zwa et na yo comprendre que malgré ba moment na nyoso na réaliser l'album et simba nazo fan des orchestres nazo voyager nazo yemba banzembo batu bazo yoka nazo ba pe moi temps ya resomba moi brique moko pour na obongisi la bana pe bisika na bango ata lobi na ate. Donc eza grâce ya ba guerre te, to grâce ya ba comportement na bizarre wana ti batu bande ko mona, to grâce ya ba réponse te on a bande ya ko répondre batu ndé comme singa place na ali. Alors on peut dire aujourd'hui qu'on est en face de nous un bin affilé qui décide de pouvoir arrêter avec des clashs, qui décide de pouvoir arrêter avec l'image au Bakoka qui comme pesa. Binafile a décidé de monter. A décidé nana. Binafile a décidé na ba mélomane, il y a la bonne musique, na ba fanatique naie, na ba to balinga binafile sincèrement ba conseiller akaye. Alors, moi ça m'honore aujourd'hui. Voilà. Surtout que dans Taro Lobango, tout ça mon kolo ya yenga mandala là. Je m'aimerais, si c'est vraiment sincère, tu vas regarder la caméra. Binafile, tu as 2 minutes, tu vas t'adresser et na ba mélomane, et na ba fanatique, et na ba artiste, sans citer les noms, oh yo peut-être ko loba, oh mswa ko za la mona raneti, na lesaye ou na trena ba propos morobo ya bienté. Aujourd'hui devant cette caméra, en ce dimanche, j'en profite, les 2 avril, je lance ce message. Tu as 2 minutes. Message à l'ebosso dans pesa na ba mélomane. Merci, naba conseil nabino. Merci, n'ayez pas continuer avec ça la confiance malgré imaginez so batu balinga ba bimisanga malgré ba réaction nanga ipe mususu ezaki dignité par rapport ya mutu par rapport ya ambassadeur ya la jeunesse nazaki pe na mambo mususu et c'est pel ça qui binoté. Je suis pas là pour na se justifier. Dans le lobby, merci de bozaki nanga pendant ba moment nyonso wana ba guerre nyonso komela ki ngai mais bozaki nanga boyoka ki banzemo nanga bo soutenir ki nga. Deuxièmement, na yoki ba conseil na bino, na yoki ba posa na bino. Pour les artistes, ba auto solo la raté, ba garder band li solo ezalate, to solo laté, mais respect musical. Tika. Oh bandi bien. Na to mona ja banda coupé ba do crier Faut que tu aies dans 6 hein. Na 6 Avec bandeli déjà il s'est tourné li papo kwei a lozo lokata atterrissage. Linga tena bengo ya papi. Ndo katanga boy na obengo papi. Tikanga na 6 PM. Na 6 Vous bandi bien. Qu'est-ce que tikanga na 6 hein? Na 6 OK. Merci. Na bibo pour na ba artiste. Auto solo la raté. Auto solo la raté. Auto solo la raté. Les solo les raté pour une raison personnelle. Mais artistiquement, tout c'est respecté. Tout ça maintenant tu na place nae. Ozo mérité, azo mérité. Mais ko fanda ko lia ko seka ko kutana na banda ko ezati. J'ai pas ce temps par rapport à la raison nanga. Bango pe bana batana bango bana ba raison na bango esala ke ba se méfier pas nanga. Mais nos fanatiques n'ont pas besoin de ça. Ba mona mambo eza hors caméra to ramena on a télé. Na lobité au moment na une décision boya papi ke marambe belé na okipa ngote na olanda ngote. Yeba ke eza perte pour na batu mususu o balinga ba mona nga na ba terrain salité bon. Batu mususu
lelo ba se faire poli pour ngana sala ba acte mususu ezo lakisa lokwa na zin poli donc pour na bato mususu eza bénéfique donc bato mususu carrière na bango et tonga na ba bêtise nanga mina vile so sali bêtise ngana ye na atana loba kamena sa lokwa na loba atena bi mamu malamu po bina fela bi madia mwana mabi e ko kanisa te ba sepela ba monanga ndena yoki ba fanatique nanga ndenge na zongi ndenge na zaka na début ya carrière na ngai langage moko webi ngai combien de fanatiques bando benganga na ba mélomane na ba papa na ba maman ya papi bazo bisanga ke to sepela na musique no mais to sepela na comportement noté et puis na conscient que makambe belé na ndeko sala pe malgré ando za la ba réaction même si ya ba attaque mususu mais ça qui m'a bé public en a besoin na ngoté. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a bongisa na batu nyonso. Non, ngana bongisa na ba fanatique nanga, na ba mélomane parce que ba onde ba somba kanze monanga. Grâce na monde na komi on a komi. Et ça grâce à ba guerre wana te. Yeba ke monde na l'équipe elelo ya papi. Après mission au monde batu msu ba roya, ba osala nga ba attaque na ba ndenge tout popo na bango. Ça l'attaque point. Ba olinga te ba monanga boy. Kena okeli ba fanatique nanga. Bango esengo na bango ezala ba monanga na siliki batu ba finginga. Na siliki batu ba lobby n'importe quoi. Ya papi na nga mabete. Ngana ko mona ba artiste mso afani mena na TV azolo baka. Boyebi ke ngana za orgueillete, ngana za respect. Ba loba ngote so za respect monana. So za orgueillete batu nde ba yebi so ke orgueillete. So yo moni muto ko moya yemo ko mo baka ke ngana orgueillete ngana respecter. Ngana lo batu msute ba respecter donc. Faut comprendre que muto ana azolinga mi comme ça respect. Pour il y en a mutumo ba finga kaye aza respecter. Donc en tout cas, est-ce que de toi-même, oye barake soko sale émission. Soki oloba likambo. Netinde oloba dara ba musicien mususu. En fait na biso na bato bazama donc oye bara déjà de qui il s'agit. Et yé la ko comprendre ngo. Mieux vaut ezata bongo, mutuna muta comprendre na ndenge o alingi. Non, je pose la question soko oye baka. Oui, on a ngana banda ko oye bara déjà de qui il s'agit. Problème ezate. Oye baka. Problème ezate. Non non. Est-ce que oye baka? Na lobi ngala zoloba mama na ngai. Bato bazotala bazwa ngondenge balingi. Voilà. Sikoyo soki neti oye baka. Qu'est-ce qui fait que tu peux pas t'en passer? Te dire OK. Désormais, je vais faire mes émissions, je vais faire ma promotion, je vais rester na likolo nanga ya musique. Et que mutuwana oyo peut-être akolo ba pa lobine boye yo etalioté toya na phrase moko atoya na eloko moko awa kakipa ka koko ngako na komi na monde la biswango kakipa pro max hein ngako mi na kakipa pro max dans eleki na fali dans na zubo fali kakipa ka koko longa na zuango na zui kakipa voilà. Pro max en fait ça fait son identité. Voilà. De la même manière, les autres, il y a, ah non, grand prêtre JKK, Université de Kara. Tu peux aussi en faire partie. Mais non, ça l'en déjà. Hein. Mais tant que ça, ah, toi, n'a pas besoin d'exemple, mon gars. N'a pas besoin d'exemple, mon gars, papi. Oui. On a fait une TV. Na moni pena muto alo bagasi manga na liboko ayo fan tsanga émission na akosi. Dakosi na ngana yo. Est-ce que moni ngana répondre na uti ko loba. Voilà. Tozo sale. Dans na kakipa pro max. Tozo sale fort. Pro max please. Tozo sale fort. Toboyi na biso ba komba batu lelo. Toboyi na biso pe cible. Yo mona téléphone tant que solo. Togobo ya ba komba batu. Mais togoyi ko encourager le kutate. Ma B. Tout ça, des dictateurs à masse. Quand on fait un plateau, tout le la vérité. Yaïge, bétaillé. Et puis, bah, c'est l'angano, les camouillons, on a bon mot. Yaïge. Nandimi. Nous avons côté la bataille au coup. Nandimi, Nandimi. Ah! Écoute. Voilà. Terrozo, mais mangana, da kolonango. Et puis, oyebi, que soit na ke. Olegin en angote. Terrango. Et ça, ni terrango. Ah. Tokende. Terrango, yande. Non, tokende. Mais mal. Tokende? Ok. Ok. Papa, dans la banque, ndaku na yo. Décor ya ndaku, décor na yo. Ka muto zo loba abenga na téléphone te. Ok, o mami ki ba photo na mira ndaku na yo. Ozu ba photo ba artiste nyonso che. Na ye muto zo loba. Ozu photo na ye ta. Ba photo no che.
Et bah cousin Nabino. Nache ba photo ya ba grand artiste ya mboka na biso. C'est que o ba sala ga honneur ya musique congolaise, voilà. o ba sala pe ba preuve. Voilà. Mutu wana pe a faire partir na batuana. Voilà. Donc on tol ba tokokyo. Alors quand tu l'appelles déjà grand artiste. Voilà. Oyo pe azwayo abimisa yo na miso abatu. Minimum de reconnaissance. Yango wana déjà tant on mona ndena fandi boy. Mon ndena fandi boy ngai bi na file. Na bima terrain msuko mema ngati. Na lo ba boy ya papi. Ngande na boy. Tozonga na mna batu. Osenga i terrain, ozongi normal. Tena zongi ta. Ngande na zabu. Omoni mutu wana obengi ye grand artiste. Voilà. Ngana yoga ko po yoga ngana. Non yoko, obengi ye grand artiste. Et puis mutu wana azui téléphone na eta benga yo, ochaye na en fait dans ndako no soko bimi, obandika ko ta la place wana omona ye. C'est-à-dire bandoto na yo azana kati. Artistiquement. Et là, quand on comprend les années, il y a pas pire, quand on a comportement na yo, mais on a misala na yote, on a bêtise na yote, on a savoir na yote. Donc, mutuan aux oloba, ezalanga, naza deux personnes différentes. En dehors à caméra, naza ig, nana ba comportement nanga, ou eza peya bien, na ya mabe, ou mutako détester, ou mutako boya. Mais nana ba na artistiquement naza bina filé, nana ba nzembo ou conscientise rabat, zongi sa rabat, mutako linga igete, mais azon lima quand même misala bina filé sala na mboka. C'est ça. On a zoloba respect musical. Donc, je lui dois beaucoup de respect musicalement. Il est mon papa. Ah, okay. Je suis son fils. Je suis son honneur. Donc il y a une différence. Donc, voilà, il y a une grande différence. Donc, on a fan de boy. Na kibo moto. Naza, honneur, il y a des parents qui ont botinga biologique. O ba kolisinga, o ba edikenga. Naza honneur, il y a nzambe. O aluba makambozo kokisama na bo moinanga. Mais musicalement, naza honneur, il y a ex-président nanga. Naza honneur, il y a ba fanatique na biso ba village ba soutenant biso. Donc, na kokyo boya ba comportement na mususu o eza en dehors à caméra. O eza ya kibomoto parce que za mutu za sainte. Mais musicalement boya ngonde nini. Grâce à nzambe à travers yé de bina filaza o azalelo. Ah, donc il y a une différence. Ben voilà, si le place azali tia lo baraza bana. Ngande ya na bango. Oh. Oui. Oh. Ngande ya na bango. Non mais donc ba beka mwana yo ya na bango. Ngai na za ya na ko peso exemple. Vas-y. Lelo boko mo comparer nga pena bato boko comparer nga na bango te. Oh histoire na biso za ndenge morote. OK. Heureusement que la comparaison n'est pas raison. En fait, le long on a beau comparer ngana batu mususu ex-président na biso abengana bango. Mais beau comparer bango nanga. Batu mususu ex-président na biso nde a commis sa bango ba leader. Donc na volonté na yé moko ex-président abiki yo na sali l'orchestre na o produire yo na zo commission leader na miso abatu. Et on a batu mususu ex-président na biso a suspenda bango. Na sa suspension à longwe. Ngas ko to a kamorote. Ngai so boko comparer nga, faut boko comparer nga na ba Thierry Mugler, na ba Materazzi, na ba Giscard Zanotti pour to longwa volontairement. Donc nga na garçon oyo na longwe penza, na lali na lamuki na bike, c'est le moment, c'est mon temps na longwe, na banyo sal album na nga ngamoko, na somi instrument na nga ngamoko, na sali orchestre na nga ngamoko. Nenga na benza masala nga grâce na koma okende poto ngamoko na zonga kana kenda na osala makambo na ngamoko na koma ka banzembo ngamoko. Donc carrière na biso za ndenge mote na bato yo bolinga ko comparer nga na bango bato musu basala carrière sous les émotions ba bengani nga na choité na koma ka leader mais peut-être ça appelé ta za leader mutu mususu basali sur carrière yo au fan na yo lali no babi koma leader peut-être ça appelé te Panzambe. Parce que si on appelle Nanzamba ou Lubakati now. Donc on commence à forcer parce que et si wana. Donc on appelle un garçon oyo, le père n'a biso place à Zala, musicalement maestro. Parce que talanga lelo ebite que fier na ba bene. À mon eke, mon a outé pas na ebi na filé, lelo abimisipe chanteuse le roi bene. Donc qu'on est na valable. Ya liboso Bénédicte. O eza ki afandi ba moni Koffi Olomide otanga komba Bénédicte. Koffi Olomide a invité Bénédicte, Ayemina Cindy. Obi na ki plaisir. Tant un jour on a to solo tuninga ndeni ni bene yelanga bene une émission.
Et puis biso na nukutu yalaki complication peut aller belé pour tout s'asseoir dans la musique à Congo pe. Maintenant un espace à 3 ans on a un an de carrière na comme on s'appelle bato bana bato baebi. Et puis combien de villageois bazara fier na lelo. Mais puis pendant que au moins na biso voilà même ba détestaka ba langage na nga mususu parce que e bande ko honorer te place on a outa. Donc que ça soit ba comportement na biso ya mabe tout ça ba villageois ba na posa ba mona ngote ngana na batu mususu ba yebi pena ki orchestre na biso mususu na ba spiritas na ba warrior ici maraté maintenant na ba warrior mususu ba yebi sa ba rabna na ba mission ba ko pena ki na warrior maintenant c'est plan ba propos na ote ya mona biso ngana salle la ba mélomane musique. Donc désormais bato balinga ko comparer ngana bato ba comparer ngana bato yo ba na ba qualité nanga ba comparer ngana bato yo ba na ba décision loko nga le lobo na la belle nanga na produit pe ba artiste oh le lobo na produit ça déjà na misa Rwandaka na misa Rodrigue Kadima le lobo na ça la studio nanga malemme yo que si esika père na biso azana a fierté que ana mwana ne mobwe ana studio père na biso bité ka fier nanga amona nga to yema na ba ready na mboko yo to yema na ba feri na ba mama mbili belle na mboko ba fandi boy babike to yema nzembo mo na mboka babengi bina filé na uta hapi pas Fabregas ah c'est caro ah fier moi ça me fait plaisir azara fier nanga ya on a so ke nga ya na bango do banzela ebele baroleka ngasi na leka kyango lelo na le seul artiste au abman orchestre yana na banzembo ba 2 millions de vies il y a Very. Oui, si on taliba mon choix, il y en a 2 millions et quelques vies. Si on taliba problème, il y en a 1 500 000. Si on taliba revient, il y a 1 million. Non, mais bien affilé. En termes, laisse-moi te dire, Lélo, voilà. je suis fier de toi. Voilà, merci. En termes, il y a la réalisation. Lélo. Ouais. En termes, il y a la réalisation. Le seul artiste, il y a voyage à Rapenak, il y a Bimakuna. À Kepena qui a un concert valablement et mon ami Penza n'a mis sur Abatou n'a qu'un bête concert en Afrique du Sud n'a bête 2 concerts en Afrique du Sud. Non, qu'est-ce qu'il y a? Dès la fin du mois le 26 mai, tous en Brésil, na orchestre nanga. N'engé na fin ne na zabou na kena. Le 30 juin, na bête na Kolwezi. Donc naza mwana liboso o azo matisa ba koko ya maestro avion ba mati ba avion ba ke ba Lubumbashi ba ke ba Afrique du Sud naza koko liboso na komati na Durban na Uganda na ba musicien na solo baté voyage mo na zuma 2 personnes 3 mois beto Angola ko no baté pour Angola na ke na yebi kutu tenene na koloba Angola na ke ngo tant de fois na beti na Soyo na beti na province à Noki o ba congolais belé ku ba komati na beti na Mbanza Congo na beti Atlantico na beti 2 fois moko plein moko piaka oh autant ngote non en fait ta façon de dire là, cette vérité là ça me fait du bien et ça passe mission et moi lo ba pena na beti piaka ce ko beti piaka point bon et après pas si bon muda lo bagé a beti piaka po msusu non ça la peut ba planter. OK. Biso bato to sala pe ba plein. So sali mo piaka moko yaka na kati ya parcours. Tu ko sala piaka point. Et en naturel. Au beti concert, na période moko na tamboli trop na Angola. Na beti ba province na beti Atlantico na mois de février, na sala suka na plein. Tant na oya so na novembre na bia boro dana e bi ngona ko bukango. Nzoka l'homme propose, Dieu dispose. Ndeto satanda ki batu baya ba eli bongote. Mais deuxième concert, tu as bêta et ça lui plein mais na Atlantique côté. Donc du moins dans l'Atlantique on a moko ya plein, na moko ya piaka. Ils ont contribué quand na parcours nanga. Mais lingo lo bateke, so sali piaka na concert moko nde longoli ba fort non soto échanger au combo. Voilà, je vais te donner. Ba tu ba retenir que nenge ba fani bwe, ba fani na honneur. Ya Fabregas, ba fani na honneur ya ba villageois. Père na biso ndimango te batu bana misu ba mona puis mon place aza ayebi ka mona na itso soka maman na réaliser moi n'entends muke lelo
na le seul artiste au komona ngetanga ma nyoso eza na nenga malamu na ndenga mabe o hauta kuna na artiste on a plus de 10 chansons na Congo o ba congolais ba yebi pena ke di début à la fin plus de 10 ya bina filé on hauta pa maestro honneur na ye ya lingi ba piango na ba piango ka ye azo méritango. J'aime bien. Oui, plaisir ni. Non, oui, plaisir au salinga lelo. Oui, je ne même pas te contredire. Oui, plaisir ni oyo. Père na biso ayo ka place à ça là. Et à plaisir ya riche avec tout monde n'est pas commis riche. Lelo boy ngana ba parler na musique ya Congo. Lelo boy ngana na responsable femme na ndaku bana ba na classe ba otanga pe na école ya solo na zo gérer bateau. Donc nous sommes à travers yé. Ceux qui n'ont pas musala pas n'a été, nous n'avons pas l'ingaraté, mais nous sommes en comité. Ton souhait serait qu'il parle aussi comme ça de toi. Et ça l'a bien. Après la volonté n'a et la volonté n'a ngai ne va le barra que moi n'entends azara na zemi azara ya mutuye mon mais sur la botami a comment ya batu nyonso ngai ata le père n'a pas reconnaître valeur na ngai te ngai na bika ke na zo ner na ye mais c'est moi ala romo na fali poupa a on dit mo aka grand frère à papa. Au moins, Kofi Olomide, abi na TV na fanatique ya bi na filé. Aouta pas maestro. Et ça ga honneur ka yaye. Au moins lelo be héritier watanabe ba faire regola ba yondi manga. Ba papa manda ba yondi manga. Histoire échangée te. Ba papa waze kwa ba yondi manga. Histoire échangée te honneur ezaka yaye. Et puis les ana cha on mu pandi. Un jour on récupérera on. Et puis jour on récupérera on là tango bien peu comme belé. Donc fidèles téléspectateurs, il s'appelle Binafilé, il y a des jours comme ça. C'est comme je l'ai dit, hein, moi j'aime. En tout cas, Lelo, c'est un plaisir. Pour tu baser la kaka, okoloba, okokende. Non, ça me fait du bien. Nzamba sima motema no tito ko manasuka ozaka boy. En tout cas, non, ça le fort, mais quand on est c'est comme ça, marambo grave. Na lingi na sisa, na lingi na lobaboy. Et sa position on a joué. Ah, mon père. Pour ba fanatique, pour ba fanatique nanga. Ba position ça rappelle mon père. Wana te. Pour ba fanatique nanga, na ba meloman na la bonne musique, bando esanga boy. Musique nous na comportement na yo. Oh, bandara nango. Et ça, il y a des choses différentes. Comment banze mono été ya batu? Mais aussi ligara na ba TV. Yo lingi no soute. Na ko si ligara nanga. Mais na TVT. Bo wapi? Hein? O si ligara wapi ka? Nanda kuna ngai na fandi na chebela. Ah, eloko yo. Batu bana pasa to ramener bango na TVT. Muta ko beto libaku na place aussi lika. O cheka a genou na se o sambelo tige na maboka nzambe. Amen. Nzambe. Ngai na peka mutu loko aye. Ata na bina bunda. Peut-être na rolonga, peut-être na rolonga te. Mais mutu rolonga elanga makambo ezayo. So na bina na ngona TV. Nous allons batu ba roina ngai mwana na yo. Nous allons souffler en musique, fidèles téléspectateurs. J'aimerais bien que nous puissions souffler. Mais ya pas vu organisateur ndenga na position oyo. Batu oyo pe balingaka bazana be compréhension nanga ba ozo position oyo. Si ba ozo point nité. Te ba ozo te. Bongo bunsa mutu ado bunda nete. Tande ba tala ndenge comme ayuma acd asengi pardon ba comme lobabe alinga misa e bando babu bazolo bango déjà on occupé mamba bongo alinga misa album yango sa bongo ba comme ba obosa na gen na bimisa dia ba album na ba période ba guerre mais et ça la succès na zo beta dia ba concert na katsa ba guerre na bimisa bene déjà bandaki na tikali ka boye bono sa nini biso concert ngana zo ba contrat na nga on peut ça ba programme. Ya papi. Ya papi. Ya papi, ya baleki otalela ngai. Efraïm Miradi, ofradi ya papa. Ya papi. Dans le concert, le dimanche, le dimanche le 2 avril, na okebeta na terrain municipal ya Masina. Baba na Masina, bozelanga na zoya, merci pour la confiance honorable Christian. Et puis le 15 avril, na Congo central. Le 15 avril, nous avons le Nectar Bandal. Le 15 avril, nous Bandal Bozelanga. Et puis le 16 avril, nous avons un espace Kimia Kwilu. Na Kwilungon. Nous avons Kwilungon au Congo central. On a les 16. Et puis le 6. Non.
Normalement, le 16 avril, dans l'espace Kimiakwil, ouais. Et puis, le 6 mai, tout ça dans l'Université libre de Kinshasa, ILK. Faites ça, il y a des universitaires qui invité Bisso, Tobeta. Et ça, les 6 mai. Donc, on a déjà dans nos avions, Kalamingité, nous sommes à Paris, pour nos 6 albums, nous sommes le 5 mai. Nous sommes les 5, les 6 Mamoro concert. Et puis le 13 mai, nous sommes la Congolaise Bandal Chibangu. Le 26 mai, nous sommes dans la salle Imperiologe Bar São Paulo, au Brésil, dans le groupe Nangai. On est en Zambie. Et puis le 30 juin, nous sommes dans la salle Arène na Kolwezi, na Katanga, na Kolwezi. Et puis le 2 juillet, nous sommes dans le stade du Cercle, toujours na Kolwezi. Le 15 juillet, nous avons un show qui est na Chypre du Sud. Donc, na Chypre, nous avons aussi Bluetooth. Le 29 juillet, nous avons un showcase na Cologne, na Allemagne. Jusque-là, le programme est en tout cas, merci. On a un programme, il y a deuxième album, nous avons un positionnement, et on continue à faire le grâce à Rousseau Nate, grâce à Moussala, grâce à Nzambe. Donc, à quoi bon tu vas focaliser? Nous avons contraté. Emeteza, merci de nous avoir choisis parce qu'après, il faut reconnaître l'homme à son époque. La fondation Emeteza. On a besoin de Salif. Hein? Mon ami et frère Patrick Tshisekedi dit bonjour et bon dimanche depuis quelque part. Tu nous suis, mon ami. Laisse que Dieu te bénisse. Passe des très bons moments à notre compagnie. Colonel Rifem Mapela, merci à Trésor Moutiki. Clin d'œil spécial à Gaïta Mayala. Bonne guérison, mon ami et frère. Patrick Abouika, Jackson Boliko. Pourquoi ne pas dire un grand merci à toi, Willy Moucheni, et merci à Anne Mbombo d'être toujours là pour notre Sylvie Bongo. Et un grand merci comme ça à Alain Mounyongo Melkatessa. Nous allons prendre notre rubrique anniversaire. Vous avez fêté anniversaire? Lélo. Attends, moi, Oyokaka. Dis-moi pardon. Tu vas découvrir. Tu vas découvrir. Mon roi. Tu vas découvrir. Pourquoi tu as la poétique fait mission? Pourquoi tu as gagné un gagne? Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Ya papi matala tala da costa yoka propre. Voici
Yves Ngoma, Kumba Dingoma. On se retrouve tous chez Maïcha pour passer des très bons moments. Clin d'œil spécial à toi, mon ami et frère. Clin d'œil spécial à Émile Lumbu. Clin d'œil spécial et bon séjour à Kinshasa. À Major Betou d'Angola, l'homme à la taille de Jésus. Hein? Les grands Mafuta, on t'attend ici. Et pourquoi ne pas dire un grand merci à Olivier Kizigou de Cosmukoko. Et merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Vous êtes tellement nombreux. Un grand merci comme ça à ceux qui sont branchés du côté de l'Est. Vous êtes à Goma, vous êtes à Nitouri, vous êtes à Bunia, vous êtes partout. Dites-vous que nous sommes de cœur avec vous et que tout à l'heure, je mérite une fois de plus vous rappeler que nous sommes tous passagers avec ou sans tous ceux qui peuvent nous accompagner. Il n'y a qu'une seule personne qui décide, c'est Dieu, et laissons tout entre les mains de Dieu. Alors, de retour sur ce plateau, Yaïg, tout à la clip, tu as filmé quoi? Et puis, voix bien, on est là-bas, s'il vous plaît, oui, avec tout le respect, merci. Oh, sens-toi à l'aise. Voix bien, et ça, il y a une chair de poulet, toki, si il y a une retour. Ah, et qu'il y a un basket, hein? Bah, il y a un leki. Merci à Papa Prince Matundu, qui est mon manager. À Paris, je Bambote Belé, et puis Moni Salvador Maya, les lions de la tribu de Yolo, na Brésil, DJ Prince, Chaber Congo, Emma Koumesu, Irène Boula, Faye Mbungu, Alain Moukoulou, et puis les dispatchantes, Pablo Kini, na Luanda, Guilhem Mondo, Ladjo Muzombo, Otala Biso, et Papa Billy qui connaît mon papa. Na pesi baba mbote. Ouais. Robengela biso ya benete. Afimiko. Ya papa ya bengao. Hôtel à point. Mais faut na tala gaeti ya papi. Faut na tala gaeti. Ah mwana. Salut, ça va? Ya bene. Ya papi. Yo peka ya papi. Mais pesa pe. Il y a d'autres personnes qui disent. Nga pesa yembo. Oh. Pour ninga pinga bizu ya pesa biste. Nga pesa yembo ta longoni, abiso to ba Congo, a sa fierté na biso lelo. Mwana, na boti mwana. Et ça salutation. Da Belge. La portugais. A tigre rouge. Oh, on me écoute à TikTok. On écoute à TikTok quoi? Ah, oui, ma Congolais, tiens. Ma Congolais va aller développer. Et écoute à TikTok, tiens, qui n'est pas mère, il n'a pas le monde. La personne qui est bizarre, il t'a mal. Ben, sur la maman, tu es? Ah, sur la tête. Et ma Congolais va aller déformer ma cam. Et puis, on appelle ça, mais merci. Après ça, moi, Simoro. Abna na motema, aza jeune, abi peut gérer makambo, tout ça, Sainte Makedika, la plus belle femme du monde. Okay. Merci Nzambe. Ya bene, ça va? Ça va bien. Très bien? Très bien. Ouais. Star. Moi j'ai un gros plan, dans cette position, on a vu un balai. Oh! Et c'est la nini. Je sais que ça n'a pas de l'eau, Tchakit. Oui, la Tchakit. Oui. En fait, vous vous rappelez Ngaï Batumo. Ah bon? Tu es dans ta vie de work et qui est bien. Y'a Bene. Y'a papi. Y'a Nan. Mon formateur, mon papa adoré. Ton papa adoré. Oui. Ça va? Oui, ça va. Baiser sur moi, solo. La détermination. Yoposa? Oui, Nazali. Tu vas participer dans combien de titres? Non, mais avant on a banda. Oui. Merci beaucoup. Au mois de mars, mais bon, avant puis plutôt banda. Bonne fête. Merci surtout beaucoup. Que tu clôturé. Hein. Merci beaucoup et bonne fête. Maman Nyonso, Talabiso, maman Honoré Nwambi, maman Véro, maman Pemba. Donc on appelle si bango bonne fête. Et merci beaucoup à mon papa adoré, mon formateur, sur Lelo Nazar. Liboso, il y a papi, c'est
Donc, merci beaucoup, mon papa. Merci, ma fille, pour l'honneur au salon. Au salon, un peu d'honneur. Merci. Ouais. Alors, je disais, un album. Yoni est sexuel. Il y a papier. Mais on dit qu'on a bien été sur un plateau. Je la laisse tout seul. Bon, on a posé ma question. Mais posez d'ailleurs. Tu nazo tuna, nazo senga. Pour biloko ça, mais yo amutu nangai. Na c'est comme moi kanisa. Na kanisa ni. Oh le bel rato yaki. Na loba ini. Ah, il y a papier. Na loba ini. Tu continues na loba ki nini oza banque te loba na loba nini tango ya loba Bene, ça te fait comment d'être à côté Yabina Filé et que aujourd'hui, comme il a dit aussi, tu évolues et que tout se passe bien? Qu'est-ce que tu t'es dit? Choix nayo et dalaki muta tindakiyo, votre rencontre na retrouvaille naye et dakindeni. Merci à papi. Eza choix na ngai te, eza nzambe eza destin. Nzambe nde alingai ke ezala boende ezali. Déjà me koza pembe na ye déjà c'est vraiment une grâce parce que eza na qui na début à carrière na ye. Ata leader moi propre kozwa chanteuse déjà dans l'expérience, asa na savoir, tout le monde a ina, tout le monde a inas. Chanteuse moi déjà yebi musique. Mais nga déjà atianga déjà pembe na ye bina no lote. Atinga déjà pembe na donc so na vandi na résonance et ça la nga. Le ba moi makasi, le ba bien. Le ba makasi. Kosi ma mikote mais le ba makasi. Ah na bande là. Le continuer le bande makasi. Ah OK. So na za pembe na et ça la nga déjà bien. Pour ba leader et belé le so talo mona que so landeli ba chanteuse. Au moins que bazan savoir faire, bazan d'expérience, ba na inas, moi ben ka yebi musique. Mais nga andima ta pembe atinga pembe na yebi musique te koyemba pour n'en parlant même pas. De yo so mutu mo ba yebi na musique te. Ouais. On est conscient. Ouais. Est-ce que c'est normal? Na zo mutu yebi musique te mais azaki na voix. Bisopé ça a na voix. On peut na na voix. Azana ana belle voix, ana voix oyo ceux qui encadrant na musique et repese ya iloko. Bisokutu to yeba musique te. To za na na bisokutu to yeba pe musique, to yeba ko yemba. Mais au moment où on a place au l'équipe, tu as pas savoir que savoir. Et bon, on y a goûté et l'autre côté. Et puis, elle était trop patiente. Il y a un lot et foutier. Voilà. Est-ce que en dehors il y a voix dans le moment où souté attiré qui oppose? Voix quoi? Question n'est pas simple. La voix. Pas de problème. Voix. Corpulence n'est contactée. Voix quoi? Et ta motuna. Moi, je vais pour la voix. Voix kaka. Ok. Ya bene. Ya papi. Yo mo ndenge za o miyeba. Ndezala ke na mitali na miroir na miyebi. Peu comme à niveau mo muta ko yebi tu es belle, tu es beau, au lieu yebi c'est merci. Au lieu c'est merci pour les rappels. Pour yo mo miyebi. A rappeler o ka eloko yo yeba. Yo à part voix le dimanche nzamba otala. Oyebaki pe que na kibo moto boye. Yaik akosumuka pas na ndenge ya kosumuka ya lisumu mais akoki kozala pe séduit azoyo. Non. En dehors ya voix. Non, parce que déjà nayaki déjà le quoi nazaki musicien en fait. Pour déjà ceux qui chantaient à côté, au moins vraiment qui chanteuse. Azana bandenge moboy. Mais ngas ko nayaki mwana moboy kana utinda ku. Na ye nazaki na ba façon na nga. Na oye ba so ko ngapene na benga na gaoti. Wana bomba. Na benga na gaye. En fait, au moins on y a surtout ba mona lelo bene. Ngai eza idéologie na nga na tekati na ye. Ya mona loba. En fait, ligne au kende. Ligne au kende. En tout cas, textuellement. Donc, je me suis dit de répéter. Allah te langa babilo comment on comprendre bien té. Robe moi on a sonné de répéter na couvent. Na bi chef d'orchestre na bi mai chanteuse a boité pardon. Oh musique ni notre ça. Mais mutoye ko yemba et comme yo sele choix bilamba. Oui.
Pour Nani. Oh, parce que nous sommes bon, peut-être qu'à peine image, peut-être qu'à voix. Musique est tout à l'heure, yo mo lobi na ngai ozoye pona. Voix. Après, on a commis qu'on travaille pour sérieux. Voilà, nous avons pas na voix. Après, on a commis qu'on travaille sérieux. Ya ige. On est nos abonnés. On a chanteuse. Loin na mafuta oh, comment na mafuta oh. Voilà. Katasuki oh. Air moko, la thérapie moi relax. Air moko chepe coulant, air moko chepe kilote, air moko chepe polo, air moko chepe robe, air moko chepe mingi. Hein? Mingi nini. Oh. Quand tu mingi à la terre nini. Ah, la mélange aka. Au moins le long de abimi boy. Bien. Mais ça veut la mission sur au kende. Au moins sur la ligne à la ti coupé, émission sur la ti cola, émission sur la ti robe. Donc voilà. Je vais bien t'entendre sur ce plateau avec Ben. Mais okay. Ben pro. Ah, toi ça va bien improvisation. Na Ben. Ah. Ouais, question-réponse. Bénédicte Maxine, Daniel Salionnaire, et pas papa na yo. Nazwaka yo na se, lelo comme yo tombola, comme ya papa na yo. Mokili lelo ebio pona kombo na ngai kasi na makasi na ngai te bene ezali na makasi ya Nzambe o Benedicte o pesa Nzambe merci soki oza lelo boye ezali na nzela na ngai kasi eza na ngolu ya Nzambe ngai nakobeta tolo te bene mafie nakomikumisa te kasi osambelaka Nzambe avant ya kolala abatela ngai Ponga isoki nazui ope okozwa mokili salema bongo Lobiata soki nazate okanisa bana na ngai okanisa bandeko na ngai Na oyo ngala saleli yo à travers Nzambe ponga pe basalela kinga kitoko Yo beyemba répondre Mon papa merci mon papa je serai toujours reconnaissante OK Nalingi yo nakolinga yo Tisuka musique. OK. Ça va, ayamba toté. Tinga c'est pays pour lingio, pour lingayo. Tisuka musique. Tisuka musique. Musique est suka quand? Peut-être un jour à Rolongwa. Peut-être un jour. Il y a tisuka. Tisuka ya musique. Nanga ba ben ozaka suka kana ngaite. Ah. Alors travailler pas nanga. Mais ana donaye ana étoile naye un jour nzambe mambo aloba po naye soki kokisami a okende un jour akoki obala un jour nenga boye akoki obala pi so abali mobali ne opexer musique peut-être mobali ne opexer musique peut-être pas opexer peut-être monsieur abali amoni na kombo bota. Mais aujourd'hui il faut quand même reconnaître que ça honore ça nous ramène aussi un plus dans la musique Nabiso, on a vécu ça avec Bavie Nabiso, Bozi Boziana, on a vécu ça. Et là, au moins, aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que Moutou a petit goût. Il y a au moins un mois-ci, à valoriser mois-ci. C'est aussi Kofi Olomide, à qui nous disons bonjour et bon dimanche, respect aussi. Mais là où maintenant je reviens, c'est-à-dire, est-ce que Lelo, tu revends à tout l'ali, tout l'amour qui peut tirer les bennes à ça l'album? Pourquoi pas? Okay. Pourquoi pas? Mais donc, on s'appelle l'album? Bon, moi je dirais, l'objet est Nzambeka. Nzambendeka ebi nyonso. Nga koloba na osala na okokate. Or Nzamba ebi ke na okoka. Bene, Osambela? Oui. Sûr? Oui. Tu es capable de dire la vérité s'il le faut? Oui. Et l'on s'est pelé, on n'a pas bien affilé. Côté Manuel Beta, je vois comment. Je suis très à l'aise. Ok, vas-y. Nyonso, hein. Et l'on nino se pelé ranango et panaye. Nyonso. Nyonso. Oui. Ok. Et l'on se pelé ranango te et pas bien affilé. Quand tu regardes. Oui, balé. Voilà, on va musicalement. Comment? Yaya. Yaya. Musicalement, comportement, habillement, façon d'agir. Yaya. Et là, on s'est pelé en côté et pas bien affilé. La musique. Maman, non. Qu'est-ce qu'on a eu battu musique? En général. On a s'est pelé en côté.
Ok, bien. Ce qu'on dit de comprendre. Non, c'est la réponse. Le comportement, musicalement. Yaya. Ah, papi! On a ce blanc, on n'est pas naïe. À Silikara, on peut être trop rapide. Au gros, le Bamakasi. À Silikaka, en bas. Mais à Bossa, na nini. Et là, on est sur ça, là, au yé, au tinda ya Silikamba. À quoi ça s'appelle Kanganzembo, on a Kangite. À Silika. Yango se pela na ngote. Et là, on se pela na ngote, pas belle. Et là, on se pela na ngote, pas naïe. Les amours vont bosser, hein. Des gars, lobby. Au PC, Nzembo, boy. Yemba A, yemba O. Yemba B, yemba Y. Mais au fur et à mesure, comme là, et voilà. Soit c'est pelité réaction n'a pas na yo à l'obaranini, à salara acte nini. À Silika. À kofinga pe. Ah non, à Benga Narande. Question d'assemblée. À kofinga pe. Non, Benga. Ya to yebani. Ya ige. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. On est presque à la fin de cette émission. Nous allons nous lever. On va inviter, il y a des amis que tu voulais présenter. Ouais, Rodrigue Kadima et puis Rwandaka. Il y a Ben. Oh, papi. Ça va? Bonjour. Ngale l'autre, aux arts, le système à vérité. Banda ovanda na bina filé na ig. Et la vérité, hein, c'est au kosi au kosi. Tout à fait. Essayez là ovani bo yoki ya fingi ou pas. Non, non, pas encore. Dante, hein? Merci. Je le moi place ma béoutaka. Mon frère, Léo Dimanche, en tant qu'humain, bisogno soyez là biso. Essayez là en orchestre ovani na bango boé, mise moi pio pe kando fingi. Na finga mission te mena dangela na rolo ba maluba mabe mais ko finga ndete Te. mais jour mo na beta mission na ngamo mbata Mbate za accompagné na zoba. si on a le Et ba te na beta ka en tout cas je m'excuse d'abord Mon na frère. beta mission na ngamo mbata pour toi batu Ils ont pour déranger accompagné. Accompagné. en négliger musala to zele pa to banda musala ya bazu azo ba retard et puis pero na moto zo voiture sika ye olia sala no musala ya continuer na ba délai na kokaité na Au Japsé. mais il y a Tana. après il y a Michel quoi Michel c'est ça leki nanga Ah, ok. afin de rappeler pas nanga donc na ki leki na musique qui qui est ensemble. sangani et qui ensemble. Ok, merci. Mon frère, bonjour. Bonjour, papi. Le lot de la vérité. Si, si. Nous avons traité dans le mouvement. Nous avons na bene et pas na un avantage. Mon frère. Question dans tout dans une bonne émission. Oui, biso tu as papa. Na tuni te soka da maman na poser la question. Na yo na bene na un avantage. Biso tu. Bino mbale hein. Vous da traiter ndemo ko. Papa. Non, ah, ya. Osamba poani. Non, tout là. Merci. Ya ige. Détail. Il est pas joué déjà voiture? Non, il y a pas bango baza artiste label. mais pas au sein du groupe. On va dans la carte label nangai Ephraim Musique. OK. Donc on entend un moment qu'on a Kadima Plaire d'amour et puis na misa qui générique il y a Rwandaka Bazooka. Et puis là à la source na générique qui na yé et autres machine na compte label comment on Vite mbangu. Vite bang mais avant wana toi na nzembo moko toujours ensemble ngai na bango source na compte ya label. Et on a yaki na bango émission où ils appellent parmi les missions minene ya mboka na biso appellent miroir où était kaka artiste dans la ligne quand même na l'artiste liboso on a label na ye alekisa ki pe bato azo produire et ça peut histoire pour na bango ki to le kaka na biwan musique sans coup bato ba ba nanu ba œuvre na biso pour émission ko le kango et compliqué donc ngas ko na simbi bango na ye na bango dans la rôle sous Michel Liboso ou à simbi bato aye na bango boye c'est bon donc ngam na banya c'est bon. Et puis na linga ki na ya pena bene afimi ko po otuna nga bene na moni nzamba bene ki ndé bien ya na yamba na sola na ye ale kapé merci beaucoup donc bato ba retenir que toi na nzembo moko toujours ngai Rwandaka na Kadima tu inviter siko bene pour bene inviter nga na nzembo ne biso pe na la belle na biso tu inviter ben Boyokani bien. Ouais, bien. Tout à fait en tout cas. Question natuni na ngai te suite natuni ka boyokani bien. Oh déjà
D'ailleurs, ba polita belé ba luka ba lexa ba mission na bango. Boleka. Somme ko memande yango. Papi, yambela ngape nga nako aumeli. Oh, tout à fait. Yo na ba bientôt souka bien. Bola seni. Nazana biloko. C'est un privilège déjà. Il y a une vitrine à boyer à biwa. Bon solo li bien. Très très bien. Déjà tu banais dans le bosso pleure d'amour. Okay. Déjà C'est bon. Merci Kassi. Donc le match est en très très bien. Amen. Ouais. C'est bon. Ouais, merci. Bon, regagner place, hein? S'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Ouais. C'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci. Mais bango yesi bango qui est ben atikali. Po bango ba yo kuta biso. Ben yo to benga ki bango ngamna bengi bango. Ya papi beta. Ya ige. Et puis bango baza bango ba département mususu. Bango baza ba artiste ya label nanga. Ben naza artiste ya orchestre nanga. Ah OK. D'accord. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vais te laisser clôturer cette émission. Encore une fois, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Un grand merci à toute la grande équipe de B1 Music. Merci surtout à Eddie et Niki. Merci à Kadis Mbouyi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Je tiens à rassurer tous ceux qui nous suivent du côté de Paris, sauf changement de programme. L'équipe de B1 Music sera à Paris le 6 avril. Le 6 avril, nous serons là pour quelques tournages aussi. Et ceux qui nous suivent du côté des États-Unis, nous serons du côté des États-Unis au mois de mai. Et ça sera aussi pour croiser les artistes qui sont de ces côtés-là. Merci à toute ma famille, la famille Mboma. Merci à Maman Rose Mboma. Bisous, bisous, bisous. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous retrouve le dimanche prochain dans un autre numéro. Je vous laisse clôturer cette émission. Ah, merci beaucoup. Moi, Akapé, la Moignon Segoya. Allez. Avant la salle Akapé, on a passé mon staff Nangaï, CGI 26. Moi, j'ai dit merci. Hein. Au revoir. Mais Nangana, tu n'es là au moins avant la quinte. Côté de ramener les akala. Côté de ramener les akala. Dors. Na pesi mbote na staff nangana sobauta langana Paris, Mirlane Michouri, Yannick WhatsApp porte-parole parisien, Tonton Babachi tena di titre, ya Papi Matalatala dans na kati Angola na pesi bambote belé en tout cas batuna sur bazanga na Paris à Nel Club Fosset, en Akini et puis na moni Junior Senda, manager Prince Matuno mon papa et Francis Mawete la Tigresse, na pesi mbote na directeur ça Arnaud Ambilom selon mon cœur. Masolo Leki moto et puis bon séjour na Kinshasa Maou Mukumari Mbote Bele ya Tisho Mbweni na pesi Mbote Skauta langa champion Chubu en tout cas Igor Wambi staff nanga nyoso donc tout à tout à l'heure na Massina na terrain municipal Papa Fidel Mundembe Papa Zéphirien Nyanga directeur JS Ambilesien ingénieur Joris Konka Abel Mahata Francis Mouawa et puis Yamaïa Yabaleki Arsène Tansi on a pêché Bambote ya Serge Mimbo Batuna Subatali Ngai merci beaucoup et sans oublier les Noirs merci beaucoup Timothée les Noirs on y va toi Emma Sangi Pumba na yende ko senga yo soki moye ezali to kabana mabele ki motema mo baby na pesa yo liberté osakana na boyi miso na ngai etala eloko yo eko bunga lobi o mama ngai oyo na kominde kozonga na sandukwa makambo na moto na longoli patience silie na pesa bino permission bobalana soki mwana alingi kosimba moto otika ye asimba mokolo kozika koyeba bomba mai na yo ya miso okolela masumu na yo naboyi osimanga na nzoto maboko na yo matandi makila makila ya motema nanga ozokisi ochubinga nde likonga kende basukola ya maboko epa